Isabelle Kibasa, députée congolaise, naturalisée belge. Aza député na Belgique. Tant que vous député na Belgique, au monaka famille à papa Etienne Tshisekedi Pamba. Aux alliés, moi si, il y a frère, il y a président de la République démocratique du Congo. Mais comment expliquer aux autres qui sont dans la loi là-bas, aux qui sont la contre-campagne, contre Félix Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, aux azali ndeko ya mobali na yo. Est-ce que Zalaka, Isabelle Kibasa, est-ce que, et l'autre aux autres salles, est-ce que aux autres tonga famille à battre, aux autres pas de famille à battre? Parce que, au moins, il va comme on a là-bas. Isabelle Kibasa, députée congolaise, naturalisée belge. Aza députée na Belgique. Tant que vous avez député na Belgique, au monaka famille à papa Etienne Tshisekedi Pamba. Aux alliés, moi si, il y a frère, il y a président de la République démocratique du Congo. Mais comment expliquer aux autres qui sont dans la loi là-bas, aux qui sont la contre-campagne, contre Félix Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, aux azali ndeko ya mobali na yo. Est-ce que Zalaka, Isabelle Kibasa, est-ce que, et l'autre aux autres salles, est-ce que aux autres tonga famille à battre, aux autres pas de famille à battre? Parce que, au moins, peut-être les Congolais vont vous encourager à la tête. Au moins, famille Tshisekedi, j'ai beaucoup de respect, na respecte à bango, bayebi nga bango tout, tina bana na bango, bayebi nga bien, son abi, bayebi nga te lukuta, fachi beto Mukwantombo la bi que oh petit na ye, même mobali na yo Isabelle, ayebi Roger le combattant, ayebi que Roger le combattant a pouné laka, omoni ngai, naza idéologie Etienne Tshisekedi wa Mulumba, idéologie Mobutu. Naza ni membre à MPR, ni membre à IDPS, mais naza idéologie Tshisekedi, idéologie Mobutu. Nalobara vérité. Parce que vérité est habillée, parce que dans le Congo, il faut dire la vérité. Naza incorrompu. Ce qui est pour un bon, il y a un bon Zambie tu Soriano Danielati Moïse Katumbi. C'est pour un bon. Au moins, Mouto Zanae, Jean-Marie Chizaïnga, Akena Oluka Sankara, de Kouta pour Akorombrena, Babenga Ngaina, Boya. Ce qui pour un mongo, Nangana Lia Mbongo, il y a petit monsieur, Guy Luando, mes politiciens mineurs. Vous comprenez? Mais, Boya, je préfère garder dignité, garder ma valeur. On comprend? Au moins, maman Fifi Masuka, aux autres confiés, posés, aux autres confiés, au moins, qui sait que maman Denis Nyakero, Tahayaki, na Douana, Bandi Bayambaki, premier déplacement, première dame à Sala, na Douana, Bayambaye, Somotro, Makambo, na Zolo Bango, maman Odeti,
Masirika apesa nga réseau parce que azalaka na Lualaba ayebi makambo na oloba Alidor Diba ayebi makambo na zoloba bayebi makambo nga na zoloba mo Fabro balobi niso mokonzi bayebi makambo nga na zoloba Didier Mubaji ayebi makambo na zoloba yo zali ndeko mobali na yo azali ndeko frère biologique ya Fachi Beto Mukwantombolo. Comment yo okende kosala campagne na Lualaba bazui photo na yo Fachi ya Fachi bazo finga Félix yo. Pour toi dis-moi, on va dire quoi? Au moins que vous avez semé des troubles, au moins que vous avez division. Est-ce que maman Mat a ko sepela yo kabola bana na e? Est-ce que maman Denise Nyakero a ko sepela amona yo mwasi ya ndeko ya mobali na ye asala campagne ya mabe contre mobali na ye président? Mutoka Félix na ebite ya eza nango teke na viens na yebinga nazana nazorata infranté au outa na présidence. Mais je suis logique. Nasi makambo nga nazolo bango Maître Katalai Congo ayebi makambo nazolo ba. Maître Katalai Congo futur député Congo ayebi makambo nga nazolo ba. Isabelle Kibasa, eza nini? Richard Muyeji a détourné 369 millions na Lualaba, a tonga Lualaba ti. Bajati Zainga bayebi, ils ont fait n'importe quoi. Richard Muyeji a sala discours, azo finga Félix, azo finga Papa Etienne. Siko yo oké au sala association na bango. Bazo tindela yo mbongo euti kenga kat. Et puis on te soupçonne que tu sors avec Richard Muyeji. Ngana zolo bakaka vérité, je t'insulte pas. Au Sarola qui na Kinshasa. Il y a même pas longtemps au Ghana sala nini mobo meeting mobo na Lubumbashi. Olobi makamususu. Lelo ba mona na Lualaba. Ba Richard Muyeji bazana bazo bimisa bambongo ba mimo na quartier, on donne de l'argent aux gens pour na ba enclamer yo. Mais Fifi Masuka banzela ozotam na Lualaba, c'est Fifi Masuka qui a construit. Ba lumière Fifi Masuka. Asali dotation ya ba nini ya ba police. Mituka ya ba policier. Atongi université, atongi ba école, atongi ba mambo belé, abongisi péage. Lelo na ba péage wana oya pena otali pena bo Carole Sombo bazana boulot et banda na ndenga jeté. On comprend? Ngai, moi je suis pas un flatteur. Au moins ni John Toka dire cap ya maman Fifi Masuka. Asali makambo boye. Ngana tala rate go boye. Je lui ai remis na lebite Toka keba. Oye na biloko moko bo ozo tala moni pouvoir haut ozo soutenir là. Et dans mutusoki alobi apprécier l'homme à son époque à l'ingratitude économique. Fifi Masuka aza gouverneur oyo soki